Na premier jour kaka omo na solution. Jésus. Misuna kokanga. Na mokili banko tambola solo bato bakoloba tango ngai nazwa mina pasi bamokili bakoloba wapi nzambe na bango basambela kapo alungola bango na pasi wapi nzambe na bango basalela kapo abikisa bango na pasi yoka kolela nanga Yawe yoka kolela nanga yoka kolela nanga yoka kolela nanga Bien-aimé yoka miso na yo ya kokanga ozoyemba nzembo yo nzamba yoka pe yo ayoki bato mingi Jésus. apesi bango solution mais problème na yo jusqu'à présent ezo demeurer mais lokola tobandi mabondeli oyo yo obima na solution kaka lelo Yes. Oh Yesu mokili baseki yo mingi batio yo mingi bazelaka baseka Yesu. mais nzambe asepelisa yo na mokili nakotambola solo bato bakoloba tango ngai nazwa mina pasi bamokili bakoloba wapi nzambe na bango basambelaka po alungola bango na pasi wapi nzambe na bango basalelaka po abikisa bango na pasi yoka kolela nanga Yawe yoka kolela nanga yoka kolela nanga yoka kolela nanga yes na mokili nakotambola solo bato bakoloba tango ngai nazwa mina pasi bamokili bakoloba wapi nzambe na bango basambelaka po alungola bango na pasi wapi nzambe na bango basalelaka po abikisa bango na pasi yoka kolela nanga Yawe yoka kolela nanga yoka kolela nanga yoka kolela nanga banguna nanga Yesu balingi bolamu nanga te ekimelo nanga ebomba melelo nanga batelaka ngai ye Yawe batelaka ngai ye Yawe banguna nanga batele melinga balingi bolamu nanga te ekimelo nanga ebomba melelo nanga batelaka ngai ye Yawe batelaka ngai ye Yawe soki yokosalelanga bolamu bayenge beni bakojingelanga elongo tukuluba Betoko yemba yozali malamu Yawe Yawe yozali malamu Papa Josué à côté ayo yozali malamu Oh José Lokamba yozali malamu Yawe Oh Mosantu Papa yozali Mosantu Yawe Kolo Yesu yozali Mosantu Yawe Oh nayembele yo Mosantu Yawe Yawe yozali Mosantu Yawe Onatomboli yo Mosantu Yawe Kolo Yesu yozali Mosantu Yawe Onasengi na yo Mosantu Yawe Yawe yozali Mosantu Yawe O Mosantu Yawe Mosantu Yawe Kolo Yesu yozali Mosantu Yawe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Beta maboko pona lokomo na Yesu. Bien-aimé au tout libaku malam. Nabi ke o ezali premier jour. Premier jour ezalaka bongo. Mais yonde mototie makola na premier jour, ozala pe mutu ya liboso ya koza solution. Amen. Bandeko bosunga ngai. Siko bakosunga yo na likambo nini? Qu'est-ce qui te dérange? Et quel est ton problème? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Ah, nzamba ya kosunga yo vraiment. Parce que mokili mosala bango ko seka bato. Yes. Ko tiola bato. Ko bwaki sabato. Ko tonga bato et ainsi de suite.
mais nzambe akotonga yo te. Amen. Nzambe akotiola yo te. Amen. Akoyokelo mawa. Yes. Na problème na yo. Alléluia. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Totelemi pona honorer parole ya nzambe. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Amen. Une femme d'entre les femmes des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort. Yoka. Mwasi moko kati na ya bana ya ba prophète agangaki epai na Élisée pe alobi. Mon mari est mort. Mobali nanga akufa. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oyebi ete mobali nanga abano banga nzambe. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants Mutwa nyongo aye pona azwa bana nanga mibale. et en faire ses esclaves. Pe akomisa bango baumbu na ye. Et Élisée lui dit: Élisée alobi na que ye. puis-je faire Nasala nini pona yo? pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Yebisanga ozana nini na ndako? Elle répondit: Ayanoli. ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Servante na yo azali na eloko te. Azali kaka na mbeki ya mafuta na ndako. Elle dit: Ayebisi ye. va demander au dehors Kende kosenga même na libanda. des vases chez tous les voisins, Pe okende pa na ba voisin. des vases vides, Ba mbeki oya polele. et n'en demande pas un petit nombre. Kosenga mukete. Quand tu seras rentré, Tango yo kokoma. tu fermeras la porte sur toi Okokanga ekuke na et yo. sur tes enfants. Na ebana no Tu mibale. vas verser dans tous ces vases Okozwa mafuta wana okoyeba kotiaka na ba mbeki et wana. tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oye kotonda otiango pembeni. Alors elle les quitta. Nde ya atiki Élisée pe akei. Elle ferma la porte sur elle Akangi ndako na ye et sur ses enfants pe na ye na bana na ye mibale et lui dit: pe ayebisi ye. présentez les vases. Et elle versait. Boya na ba mbeki pe na tia mafuta. Lorsque les vases furent pleins, Tango ba mbeki tondaki elle dit à son fils: ayebisi na mwana na ye. présente-moi encore Pesanga ces vases. mususu. Mais il lui répondit: Kasi ya yanoli il n'y a plus de vases. ba vase nyonso esesi. Et l'huile s'arrêta. Pe mafuta ekati loba 3 fois amen. Amen, amen, amen. Ovande na place na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe aza vivant, pe Nzambe azali. Na vite so bozola na ngai. Tant na solo ba Nzambe azali, na obi Nzambe azali. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Loba Isus amen. Awa toyoki lisolo ya mama oyo. Azalaki na mobali. Abali lokola bino, lokola batyon so babalaka. Baboti bana mibale. Mais mobali na azalaki mosala Nzambe azalaki prophète. Pe prophète azamai ko banga Nzambe. Mais un prophète qui a laissé des dettes. Akufi atiki banyongo. Tellement nyongo ezalaki ebele. Moi ça l'autre mais zati akufi. Moi si pe mbongo ezate parce que dès vivant ya mobali na ye nyongo efuta makite. Siko mobali akufi ye pasa na mbongo ko futa nyongo ezate. Siko kolombongo parce que à l'époque esclave pour le moment esclavagisme ici là mais à l'époque ezalaki. Alléluia. Alors kolombongo aye asengi amoni ke mbongo ezate bon lokola mbongo ezate na contrepartie ya mbongo nanga na ozwaka bana no mibale moko kututi c'est que mbongo ezalaki mbongo ibele abi na zozwa bana no mibale na osala bongo ba esclave loba amen. Moi si akomi na suka ayi papa pesa ngata mangonga na luka moyen nini ona kofuta mbongo wana po bana nanga ba ki esclave te, c'est-à-dire pesa ke moi trêve une courte durée oye sengeli aya soki mbongo nezate allez azwi bana akei sans pitié nani mokonzi pepa pona lokomu na Yesu. Alléluia. Alors maman akomi na suka mayele sili donc amoni ke no awa mieux vaut na kufa so na salandengini na ndako pe azata na infraté na ndako pe aza ni na saki ya fufu ni ya farine ni ya nini nende ni bakiti ya malonga teka ata pa za ina bakita uteka isika ukana mbongo. Une chose amoni prophète azoleka prophète Élisée
Tanga moni prophète azole kabia ngayawa. Na ozonga simate. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui avaient vu les prophètes en train de passer. Mais basala qui lokola ba moni était. Alléluia. Les prophètes passaient. Mais il y a l'obi boye. Prophète yé. Les vrais prophètes de Dieu. Ngana côté kayete. Pour na bondeli nzambe mingi na moni le côté. Na gêné na prier na moni le côté. Mais le col na moni prophète, c'est qu'il y a na moni nzambe. Aïe aïe aïe, vous comprenez ngate. Le col na moni prophète, c'est-à-dire na moni nzambe. Les lots n'ont pas de solution. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Cette femme commença à crier. Prophète, prophète Élisée. J'ai un problème, prophète. Atalié, alors dit maman. Likambo, nin. C'est-à-dire, prophète n'est pas iba qui est un. Alléluia. Ndé yabani ko pèse explication. Abi prophète, j'ai un problème. Un problème sérieux. Moi, mon bali nanga. Oyoyo yebi. C'est-à-dire, prophète n'est pas qui mon bali nanga. Il était prophète. Il craignait Dieu. Mais il est mort. Il a laissé une dette. Et na nyongwatiki. Kolombong. Lokola na zananga na mbongo te. Oleta lobata ki alinga zwanga ta lokola mwasi na ye. Comme ça nyongwe sila. Mais ya lobinin. Alobi soki mbongo ezate. Na zoya kozwa bana na yo mibale. Na kena bango bazala ba esclave nanga. Mais oyebi tu sais que mon mari était prophète, mais il craignait le Seigneur. Et touché mbalamoko, le prophète Élisée. Alors, Osana nini nanda. Mais le prophète a dit un miracle, elle est sur place. Mais il dit c'est Osana nini nanda. Abi nanda ko nazata na l'autre côté. Osana l'autre côté, abi kaka nini bidon ya mafuta. Abi ambo kende nanda ko. Kende ko senga ba tono na ba bidon na mineno bino bozana na bandako. Ko tiaka ba réserve mai, ata ba citerne senga. Kende ko senga pas ba voisin, senga bango nyonso. Mais ko senga mukete, senga ya belé. Yo kana maloba prophète. C'est-à-dire moi prophète avait déjà la solution en lui. Mais il dit à cette femme, va, mais ne demande pas petit nombre, mais en grand nombre. Maman qui asengi a kongoli ba bidonyo sur quartier a koti na ndako titi ndako etondi plein pe akangi ndako kra yena banana na kati allez azui moi bidon na ya mafuta abani ko verser ndenga zo version na bidon yo ya baba ya mineni wana ti etondi bolongolo yana batie mususu etondi ti nyoso tu etondi pa pertuni mususu ezata bi mama nyoso tu etondi nyoso te koki pe mafuta ekati. C'est-à-dire mafuta banob maneti na pompe. Alléluia. Na pression nyonso na na pompe. Impossible et comment qui possible. Pe prophète a ébisié. Kene teka mafuta wana. Nyonso teka yango pe ozwa mbongo ofuta nyongo. O ekotikala o vivre yona bana. Pe esalamela ki ekaka bongo. Ah, lobelanga mena bien. Amen. Mais ce que j'ai aimé ici, c'est-à-dire cette femme est rentrée encore pour voir les prophètes. Yes. Avant de faire quoi que ce soit, elle a vu le miracle. Mais après avoir vu le miracle, elle a zongé les prophètes à Kelukaya. Amen. C'est-à-dire cette femme connaissait là où le prophète habitait. Yes. Ce qui a été place à l'objet dans une église. Loba amen. Amen. Loba Isus amen. Amen. Qui bakuta le prophète ndengo lobaki et salamelingai. Nyos etondi. Nasala ni nabi kende koteka mafuta wana ofuta nyongo pe o ekotikala o vivre yona bana mama wana kindiki ateki vonte osakanate tala mbongo oyo senglo futa nyongo oyo kebaki zwa bana no mibale ezalaki mukete. Alléluia. Pe afuti yango papa na tanga ye ayo kozwa bana abi papa stop kosimba mona nangate ozana besoin mbongo ezalaki autant mbongo na yo yango yo. Parce que cette femme aussi reconnaissait que mobali na azana nyongo na ye c'est que ye parli akambongo ngo ta mobala kendo ko defa nyonga papa loba amen a futi yango pe o etikali à vivre na ina bana atikali suko lelate la même chose aussi tu vas crier aujourd'hui. Yes.
La même chose. Jésus est vivant, il est présent. Yes. Face à ton problème, tu vas crier à Dieu. Et Dieu va te répondre. Moi, je suis comme le prophète Élisée. Élisée est déjà mort. Yes. Élisée n'est plus. Élisée, Mais ça. moi, je suis son ouais. Dans la zone, mon papa. Je suis devant toi. Nazali bossa. Tu vas crier. Yoko, gars. Et moi, je vais prononcer Gana koloba. une parole qui va changer ta vie. Boko, bongo, la bongo, ina Qui yo. va bouleverser ta vie. Boko, bongo, moki. Je dis maintenant même. Alobi, siko, Tu yo. vas crier à Dieu. Yoko, gars. Dieu va te répondre. Zamba, koyanola. Je vois Nazomona. des mariages ici. Libala, awa. Vous qui pleurez pour les mariages. Kozo, lukali. Poko Zamabala. Allez, boyamba yango Je na le koma. reçois au nom de Jésus. Je vois Nazomona. des conteneurs, Yes. des finances. Yambongo. Et ye awa. Amen. Mituka ya banque. Amen. Ezokota awa. Nabi mituka ya banque. Yes. Ouais, tambola kala cortège. Yes. Wa. Alléluia. Nambong. Et yawa. Amen. Pona bino bozwa mbongo. Amen. Mais bino bato bozola ndale. Boyamba yango. Je le reçois. Boyamba yango. Je le reçois. Que Dieu vous bénisse. Zamba, pambo, la bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba, pambo, la bino. Que Dieu vous bénisse. Zamba, pambo, la bino. Je vois encore ceux qui sont malades. Oh, bazana, boko, Comme vous avez foulé vos pieds ici. Otie, matambe, Que Dieu vous guérisse. Zamba, biki, sabi. Touchez-le, vous sentez mal. Simba, siko, zoka, Simba place aux obela. Oui. Simba. Yesu. Aux obela wapi. Alléluia. Simba. Alléluia. Simba place aux obela. Rabababababa. Que Dieu te guérisse. Alléluia. Simba place aux obela. Yo moto zobela. Zambe. Ah la. Rambatari chanda konde shende. Zamba guéri. Ceux qui sont malades. Zamba guéri. Boba zobela. Zamba guéri. Allez, commence à bouger. Mais ici, quand bando bela, bando bouger. Ceux qui mis, bando bouger, mis. Ceux qui le bok, bando bouger. J'ai dit, je suis un prophète de Dieu. Comme je parle maintenant, je vois la guérison. Parmi vous qui me suivez, et vous qui êtes ici, que la guérison puisse vous atteindre là où vous êtes. Au nom de Lobana Biki. Bougez place Mandobel. Bando bouger. Soko baloka makolo pasi. Telema banda ko bouger makolo bando sauter. Soki Mukongo. Banda ko bouger. Soki le père. Soki maboko to makolo. Banda ko bouger yango. Ozoyoka izoko ta sikoyo. Zela na likolo nakolanda. Solo nakotilola. Onzela na likolo nakolanda. Solo nakotilola. Okombo nanga ekombo nanga. Hey Yesu. Esengo mingi kombo nanga na yoki yango. Okombo nanga ekombo nanga. Papa. Esengo mingi kombo nanga na yoki yango. Bien-aimé. Misona kokanga. Yes. Ozoyo kasiko. Malade au bandome les deux disparaître. Demain vous viendrez témoigner ici. Chantez seulement. Même si vous aviez des problèmes. Nous voulons crier. Mais avant de crier, soyons concentrés. Commence à réaliser la présence du Seigneur. Il y a déjà la solution. Comme si elle... Yes. Zelana likolo nakolanda. Solo nakotilola. Zelana likolo nakolanda. Solo nakotilola. Okombo nanga ekombo nanga. Kombo na yo na miracle. Kombo nanga na yoki yango. Okombo nanga ekombo nanga. O vivre miracle. Esengo mingi kombo nanga na yoki yango. Okombo nanga ekombo nanga. Papa. Esengo mingi kombo nanga na yoki yango. Okombo nanga ekombo nanga. Papa. Esengo mingi kombo nanga na yoki yango. Onzela na likolo nakolanda. Solo nakotilola. Zela na likolo nakolanda. Solo nakotilola. Okombo na yo ekombo na yo. Esalite. Bawa mingi kombo na yo esalite. Okombo na yo ekombo na yo. Esalite. Papa. Bawa mingi kombo na yo esalite. Okombo na yo ekombo na yo. Esalite. Kolore. Bawa mingi kombo na yo esalite.
O kombo na yo e kombo na yo. ezali Papa. mawa mingi kombo na yo ezali te. Onzela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. O kombo na ga e kombo na ga. Na yo Kolo e. esengo mingi kombo Ah, na Yesu. yo ki Papa. O kombo na ga e kombo na ga. na yo Kolo e. esengo mingi kombo na yo ki yango. O kombo na ga e kombo na ga. Na yo Papa. esengo mingi Bien-aimé. kombo na yo. Kombo na yo. Bakomi yango na bato bamona miracle lelo. Yes. Kombo na yo ekomami déjà. Yo vivre miracle lelo. Na 30 matinée oyo. Yes. Na 30 jours oyo. Yes. Zamba komi kombo na yo. Aïe. Parmi bato ba vivre miracle. Amen. Lelo o vivre miracle. Amen. O vivre miracle. Amen. Onzela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. Zela na likolo na kolanda. Solo na kotilola. O kombo na nga e kombo na nga. Na yo ki Papa e. esengo mingi kombo na yo ki yango. O kombo na nga e kombo na nga. Na yo ki Kolo e. Esengo mingi kombo na nga na yo ki yango. O kombo na nga e kombo na nga. na yo ki yango. Fuku e. Esengo mingi kombo na yo ki yango. O kombo na nga e kombo na nga. Na yo ki Papa e. esengo mingi kombo na yo ki yango. O kombo na nga e kombo na nga. Na yo ki Kolo e. esengo mingi kombo na yo ki yango. O kombo na nga e kombo na nga. Na yo ki Kolo e. esengo mingi kombo na nga na na yo. yo ki yango. Tellement place ozali. Ozokanga contre problème ezotungiso sikoyo. Na peso 5 minutes. Ozoganga, ozobeta maboko, ozonyata makolo, ozoganga. Na obi contre les problèmes qui te troublent. Ce qui est munguna, ozoganga contre munguna na yo. Ce qui est malade, ozoganga contre malade. Ce qui est mbong, ce qui est nini, ozoganga contre yango. Et Nzambe a peso solution sikoyo. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Prie, prie, prie. Nazoyo côté. Matisa dose. Vous souffrez pas mingi. Tango e koki. Zamba répondre yo. Matisa. Hey Yesu. Dozokanga. Contre sécheresse. Contre pauvreté. Contre blocage. Contre Seigneur. Contre maladie. Contre célibat. Dozokanga. Contre stérilité, contre manquement, au nom de Jésus. Hey, Yesu. Matisa dose. Yangoana mata. Matisa dose. Beta maboko kanga. Contre chômage. Contre insuccès. Contre nos ennemis. Connu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bande koko sunganga. Zambe yako sunga bana. Voilà. Zambe. Voilà. Onda bashako. Wakuberebere. Onda bishoko toko berebere. Yes. Oh, Père de gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Dieu me révèle. Les ana batomi balé. Batona mi balé moko azana besoin ya zwandako ya garantie. Mais azaka na mbongo mukie. Azolinga bakisa.
pona zwane fiske ndako mais esimba te muki wana a garder yango lelo Nzambe azobakisela yo miracle ya Élisée ezokota na fina yo Nzamba ko bakiselo yango pe okozwa ndako. Tu viendras chez moi pour prier. Na bonde la pona mbongo wana po kozwa ndako. Loba amen. Loba Jesus amen. Deuxième personne que je vois azana besoin bandoteka. Mais azana fond en commerce te. Nzamba so pe so fond en commerce. Miracle Nzambe s'opérer. Mais avant de commencer, yaka kuta nanga na prier pour na yo. Pe okomona boko na Nzambe. Bien-aimé, qu'est-ce qui te dérange? Onzela na likolo nakolanda solo nakotilola. Maboko na yo tie na poitrine. Okangi miso na yo. Signe ya kosenga consolation. Tu es choqué. Tu es touché. Que Dieu vienne te secourir et te consoler. Tango zoyemba nzembo yo. Miso kokanga yo zoyemba nzembo. Hey! Zela na likolo nakolanda solo nakotilola. Zela na likolo nakolanda solo nakotilola. Kombo na yo e kombo na yo ezalite. Mawa mingi kombo na yo ezalite. O kombo na yo e kombo na yo ezalite. Papa e mawa mingi kombo na yo ezalite. Zela na likolo nakolanda solo nakotilola. Zela na likolo nakolanda solo nakotilola. Okombo nanga e kombo nanga esengo mingi kombo nanga na yo kiyako. Okombo nanga e kombo nanga esengo mingi kombo nanga na yo kiyako. Okombo nanga e kombo nanga esengo mingi kombo nanga na yo kiyako. Okombo nanga e kombo nanga esengo mingi kombo nanga na yo kiyako. Okombo nanga e kombo nanga papa esengo mingi kombo nanga na yo kiyako. Kaka ndengo zawana na zobondela maintenant. Que Dieu te touche là où tu es. Comme je suis son prophète, je suis son roi et je suis son fils. Je déclare, comme Élisée, tu vas vivre les miracles. Maintenant, comme je parle, que la guérison pénètre dans ton corps. La bénédiction te saisisse, te localise. Au nom de Jésus, que Dieu te donne la solution aujourd'hui même. Même vous qui me suivez de loin, vous allez voir des miracles et vous allez témoigner au nom de Jésus. Acclamez très fort pour notre Seigneur. Mettez-vous, merci beaucoup. Loba, merci Seigneur. Siko simba offrande na yo. Oyo yaki na ngoko zela Nzambe. Loba nkolo na vivre miracle. Ya Élisée. Oyo pesa. Nzamba asala yo makamba minene. O vivre miracle ya Élisée. Azamu to lokola yo. Mais azala kende na Nzambe. Nzambe na vivre miracle ya Élisée. Lelo na kombo na Jésus. 30 jours, miracle, chaque jour, miracle. Otié wana.